no somamba Karine te Flo parce que tela sko obita on a ki seigneur na kangaki sko miss oso po na tiki matwe yo kana mari misamba se na fungoli miso na bite tant na ki sko ba virgule na bite na fungola miso na tala boy Karine na biboy pardon nazo ke nanga omoni même ataka bose ngo tan comme moni wana zo akusika ka bose so tala ngo akoitaka ngo na ndombolino Karine mokonza kusika na koti na chaîne abanga ko koita peut-être na chaîne ebiki e ko beta pe 53 vies à quoi ça on a ndombolino na minute eza na 1 mois eza na 89 000 vues Karine mokonza beta kusika koti na chaîne na chez mokonza officiel faire gola beta kusika koti na chaîne na minute eza na 1 million Karine mokonza na minute na 160 000 même akusika kabose wana c'est to bito compare o mona kezana mulili ya mulili do se tonge koy wana o mona te mais tala akusiki ya faire gola tala akusiki même ya nde on a biso na ni Diego tala même ya Karine Mokonzi se tonge koy olokoto moni kino nako bon nako pelisa même moto na plateau o donc batu o balobela Karine o ba yebi Karine o pe Karine ayokaka na kini o toleki 4 te na ndenge na bato baleka na TV toleki 4 te donc swenga Nicolas na 3e te na ko za 2e moi no grâce tembo Karine a beaucoup lâché na palin. Mais tala le loti nenga finga Karine tongo midi pourquoi? Parce que Karine nango kaza mabe Flo atana nango. Yo na vidéo nini oyo pe no izana ngoge Karine a finga to ate nani obo. Non cameraman azwana alliance yango efanzi. Alliance yango efani nga. Ba ko kende. Yo kala kisasa ngo. Alliance yango efani nga na musapi. Non, naza Flo yo yebi na niveau déjà ba mboka na biso na kini. Yo utsu ya palin omona daya ki moi jeune moko boy afuti ata mo loro na ata mo na ko pesa monta na TVT moi loro mo bata moi 2 chambres salon na moi consomme bien moi mali le beta kaya to ka mingi te na ndenge déjà kini c'est que noko amona déjà moi c'est ko beta lisola mabe ngando te parce que na dernière minute maswe zindaka so ninge koma Karine Mokonzi kota ne poto na nzela ndamu so yo mutoganga ki yo wana na Grèce Karine kota sala soki 1 mois kota poto mais yo déjà ba mois Bonjour, bonsoir, très cher Internet. Bonjour, bonsoir. Naba téléspectateurs, n'y surtout, bonjour Nabiso, na Makiniste TV officiel, au Talmo Pandi, Saratola TV, par rapport à l'image. Merci à tous, tout, s'abonner déjà à Makiniste TV officiel. Merci à vous. Avant la banda, je ne serai pas ingrate, comme je vous dis toujours. J'aimerais d'abord saluer toute mon équipe technique. Derrière la caméra, je suis avec Jonathan Bongania et pourquoi pas aussi à Yannick Yora, Dieu merci Ndombasi, Dieu merci et à toute personne, Belinga Flore Makinisi, mes amours, mes vrais, je vous salue aussi. Là je vois Babi l'entrée fouti la Tiamon de Lenzamba Kaluka, pourquoi pas aussi Nathalie Loco depuis Bruxelles. Mboto on appelle ça un respect et là je vais mettre bien affilé mon président. On appelle comme ça un fidèle disque. Merci à toi, merci papa pour tout. Babi bientôt tous va tirer album Nabiso Kalamingte. L'ambeli bino déjà bozoliango mais avant tout nous sommes au moins attiré nabi qui borobina beaucoup à décider aujourd'hui très cher internet je suis avec Nicolas Mokonzi boyebiye Samoka wa chroniqueur P à Salaramsa ne kitoko babi Nicolas Mokonzi azakana problème na mututi azaka toujours reconnaissant par rapport à news par rapport à l'actualité na baki na koleka ye bongote to solola bon on a qui actualité zalaki awa d'abord avant actualité ya acoustique ya Karine Mokonzi zalaki bande kolela musa ki grand frère naie après kokunda grand frère naie to boni mbala moko acoustique ya Karine Mokonzi o ezo epaté mokilio bazoka moi comment chroniqueuse akoko yemba bongo akoko sala l'exploit et ma casse bon en tout cas ça fait plaisir à toute personne au balinga la bonne musique. Aujourd'hui je suis avec Nicolas Mokonzi, on va essayer un peu de parler tout ce qui nous est en actualité to kostulana Nicolas Mokonzi là déjà j'ai dit un grand bonjour comme ça à Mireille Wassa depuis Angola, Carlotta Fanny Mbemba maman amour foudé moi c'est à peine mais je te salue des gros bisous à toi ma chérie Babi Kalamingi na zone tamakona bien des visionnaires et que ça la bien je m'avais dû lui dire bonjour Nicolas Mokonzi bonne santé. Oui bonjour na yo Makinis Flow Babi mutunangai donc merci vraiment parce que santé zanango kitoko bonjour na batu nyonso balinga Nicolas Mokonzi na bope balinga kete na pesi mbote déjà na bango tout donc Babi vraiment ba s'abonner dans la chaîne oyo Makinis TV officiel bah s'abonner parce que chaîne le roi pont
ya pont ya batutu donc chaîne sa polémique chaîne ya nango te na position moko te ya pont na biso nyonso donc napesi mbote vraiment na madame nanga depuis États-Unis madame Osomia napesi mbote napesi mbote na mon partenaire Orline Nzenza bambote na yo napesi mbote na Jires Mianga na Afrique d'ici napesi mbote na maman Béatrice napesi mbote vraiment Nicolas Mokonzi yo to sola pena na fleur au tout etali ba actualité parce que na minute actualité zaka moko o na internet eza tombé bazoso babatami bazomona na te babungi donc merci na ye moko pe Karine Mokonzi mama Coca-Cola mwana mwasi depuis bota masala non lisumu te na pesi mbote parce que babi niveau ya kobaluka sima wana nenga baluka kazo kata luketu flow bat bakatika mwa parti wana ya 30 secondes na minute wat babenga na Paris ba savre sote kamate tala niveau oui moi partika ya ndam wana o Karina balusa luketu wana donc banoko ba se retrouver ba betela ngo système donc merci na yo moko merci vraiment na Karine Mokonzi donc on a enseigné na on a avato kota baki na chez Mokonzi officiel ba s'abonner na chaîne chez Mokonzi officiel ba yoka acoustique comme dans 155 000 et pardon ça 60 000 vies et que ça la bien merci na yo Flo. Oui, merci beaucoup. En tout cas Mokonzi osa vraiment intéressant hein. Tu as beaucoup parlé mais le m'envoie bien. Merci. Merci na yo parce que moni tant na loba ki batu nyonso ba ba finga kana bo baloba bien bilanga maloba na te fana pa na ngai parce que c'est seng to finga metaki na za bien éduqué na ko le kate na TV tara flow yo butanga na yo tsenga siko micro na bando finga bat na no insulter non na ko sala ngote meto loba kaka dans émission na loba ka o etali vérité parce que tant na loba so na binet na mboka na biso na minito mokile yebi ke président de la République eza son excellence Fati mokile yebi le temps na loba ke na minito actualité za moko ya Karine Mokonzi tant on a développé de bat bas silikate mais bat bas s'abonner nan parce que o eza bombe o eza ndika donc respecter penza pour na moni bien cachiné oui te bansinga pour sanga pena zoya ngana chana la non et moi na zoate po na koloba te te ngaku tuna longola na ngana che cachiné po na corona te parce que malade ne zo pesa ngana okanda zo pas parce que ezelinga boya nga peno bazaki cher na vie na ngai de na ko betela ngo maboko te na ko sepela na ngo pete donc qui na sepela na corona non ngana che cash ne noir boue parce que tozana matanga o keti siko parce que ngani Nicolas Mokonzi naza adopté na famille Mokonzi o mokile yebi tozana matango tobungisa ki mutamunene maître tuna kombo Nicolas Mokonzi wana eza kombo uta na famille Mokonzi to quand tu lo adopté yo to yeba ka so kaza uta na famille Mokonzi non Nicolas Mokonzi aza adopté na famille Mokonzi de na minute on a pas na famille Mokonzi même okile yebi na yo flore yebi de wana uteza utu to yebi même baliboso le kana makisi officiel so ba fan na ngape parce que seul le tsenga mikobo ezaka sa Karine Mokonzi mais na nzela yelenga Congo oke na pesi couple mbelenga nyonso na pesi bango mbote parce que bana baza ba parents donc na pesi même muto so apesa makambo de muto apesa makambo siko eza Karine Mokonzi la baronne de cash nenanga eza toujours si na noir parce que tisiko pote kaoki nanu te tobungisaki moko ya munene maître Didier Mokonzi wakufaki atiki biso donc passe eza nanu pote kaoki nanu te donc passe eza vraiment na mutema ya moi totie cash ne mais merci na maître Didier que son âme repose avec ezanzela na biso nyos biso tolanda yo biso tout okufa tolano mais bobongisila biso kanzela mage sal biso passe ya atiki biso na passe atiki mwasi atiki bana mais ya nzela na biso nyos donc ezangisi biso pete ya péché biso pete tolobela acoustique donc c'est ça merci beaucoup merci beaucoup Nicolas Mokonzi comment na mbala moko diwa ya atika kibiso akei eki même pas mikolo mbala moko acoustique ebimi acoustique pe beti makasi na habité bozeleka ya kende po bimisa bon to bobimisa krapo esenga bobimisa merci na yo na nous flore parce que tozolo babo yo za mutakarine te yo sala musala no oranet parce que batutu bayebi mutaza mutakarine zangai mais banana banzoleka be mission na ba chaîne songolo pakala mbala liboso do émission liboso piana leka muta o reconnaître de chroniqueuse pena to chroniqueur a reconnaître aloba pena que non nzembo akusika Karine Mokonzi bimi na yoka ngo pena bien bani do isaka yomo na mono déjà a complexité en tout cas soki boy kendera liboso c'était déjà comme on a une chroniqueuse boye asali musique azobi na pas zoye ma courage nyonso donc c'est à féliciter pour Nico Boya voilà nzamba pa mulo flore parce que ba misusu balengara ba misu babangara donc Karine Mokonzi flore à travers na bato maele Karine Mokonzi aza Karine Mokonzi a 2015 te Karine Mokonzi aza Karine o aza
lelo Karine Mokonzi 2016 te de Karine Mokonzi tango ke poto moni réalité bia yana ba mise msuna za ina ba onde ba sala net ba me ka ubungisa nganzela mais akomane film ya sa polémique azasus na problème na mutute acoustique wana travailler yango ye monter so tali na sima acoustique omona ba ve na biso net ba nano yo bavembetenge oso reprendre omona déjà ki bato mayele bazalaki wana yo bida bavembetenge beta déjà oso reprendre à part bavembetenge mais à travailler rapé sous ye morote yango eza date o batiaki déjà ke foi bima le 13 mais so tali acoustique ndenge bimi ti siko Karine Mokonzi asalika émission soki so mibale so moko de alingo sala be émission belete ngama una ba ifona mena bite Karine Mokonzi koleka nanu be émission to te fanda no parce que aka na se na jazz kavula yango na biso be émission sala l'équipe mibale donc comment na ke mutana passe mais so tali na se nango eza hommage de dédié ngo kutu na yaya watiki biso maître Didier Mokonzi pe à son âme so tali pe même na se wana ba komi rip maître Didier Mokonzi to koma se to publier vidéo nde to koma na sana abonnez-vous banini komi yango do mona ke abimisa on a sentiment de batu ba tenir Karine Mokonzi rigueur te mais ba tala acoustique o abimisi parce que flore batu ba risque kia parce que talaga niveau jour au Karine abimisi acoustique nani nono fuja bimisa ki ozo mais nono fuji na minute za na 1200 vies va vérifier na ndombolino leader mais Karine Mokonzi na minute na 160 000 vies dozo mona niveau ya ba vitesse wana mutumbala liboso ba nzemo parce que donc Karine abeta acoustique flore na tuna ke oroyemba kaka ba moto Arafat to yemba na nzembo boyemba kina grand poète Kofi Olomide to man abi Nicolas yo zelaka ko mona mamna osala tangu na yoki seigneur Flore tika webi ce qu'on a dit mais comment mu doit yemba nzembo seigneur a kotisi na ba virgule Marie Missa mutu yemo ko kotisa ba virgule te yo beto logi sko seigneur Karine abomisa mais oui onyo somamba Karine te Flore parce que tel est obita on a ki seigneur na kangaki sko miss oso reprendre na tiki matwe yo kana Marie Missa se na fungoli miso na bite tant na ki sko ba virgule na bite na fungola miso na tala bo Karine Mokonzi en tout cas même misère na biso mama na biso Marie Missa eskaza na mboka ya bawa aza ko sepela amoni pena geto parce que moi na nazaltaka rythme Missa za mais akoko koyemba lokwa Marie Missa te mais mutu moko boya libanda Karine Mokonzi ayembi seigneur en tout cas Miami se tambola ngai nabi ce qu'on attend Karine Mokonzi en 2013 2014 2015 Karine Mokonzi ba polémique na fin na bia moi so zamba sunga to suki wana te dans na yo ka so aspirine na bia Karine Mokonzi alongolisa sindi na quartier la te mais oui tant na yo ka aspirine na bi mama na ngai yo monte ko faire komelie message ezana yaka pour un petit téléphone Kofi pena komele ndoi na jour moko nzembe beta 91 000 vies skotala ka Kofi parce que na minute ve muto alo kwa numéro 1 o ba papa lutuma batikai après ndo zo ba ve na biso bantswana ozo zo ba mise belé ve pena komela bina jour moko pe au risqué en tout cas na ko ka muke mais félicitations quand même skota Kofi azo bate non maye la musique maye la classe anango mais akomeli Karine. Oui, merci beaucoup. Et Nicolas Mokonzi, en tout cas, vraiment, aux appels enfin adoptif, il y a famille Mokonzi pour niveau matisi pression. Ben oui, bon, vérité, oui, vérité. Parce que, bah, acoustique est bimina en flore. Ngalo linga kenne na ngai, kenne na ngai. On a qui acoustique a fait rigola. Au moins acoustique a kabosé Boulembi, au moins peut acoustique a Diego Milito et à baton sur bimisi yeb sabisonan. On trouve comment parce qu'il y a Karine déjà précis, au précis déjà détaillé parce que c'est le roman que baton news na minute va betele maboko parce que azafuma ba courage. Balanda biso na chaîne o ba ba complexe. Moi quand nanga yo zo reconnaître bu. Au moins na ba WhatsApp derrière ba koma. Mais flore ndeni na rozala bu. Yo ko nzima mutana ndeni. Ozo ba na koma. Biso sala musa impartial. Muto asali likambu ya bien faut ba sali bien faut pas sali bien to ba sali bien to zangana au milieu du village parce que c'est une consœur asala moko dabiso mais a osé quand même de faire la musique sali peu acoustique oyo ba grand peu basala ka c'est à féliciter biso zana pona ko panza sango pona ko loba o eza malam tout ce qui est bon tout ce qui est bien on parle o eza bien té donc to contre rappeler la quantité c'est un peu ça Nicolas Mokonzi to mona il fait rigoler aussi asala acoustique kabose Boulembi Diego Milito yebisa biso nano trouva kango comment. Oui, Maxine a fait rigoler parce que Flore faut pas tout la vérité. Au moni
ba musicien belé na mboka na biso ba beta mingi banzembo oyo beta ba 1 million ba 2 millions de vies et ça mingi banzembo ba 3 minutes ba 6 minutes mais mutu ameki quand même ko risquer ko ma abeta kusiki ya 46 minutes oyo beta 1 million de vies en tout cas faire gola na OPCK merci parce que ye muta fongoli nzela après faire gola to mona ba kusiki bimaki Diego Milito aussi oui Diego bimi Diego ngana ko kiko lobele na no mingi te parce que aza na ba niveau affaire aza na lake o ayaki mais quand même koyo kanenga beta ka kusiki na lobake félicitations quand même na Diego ozo bon félicitations na Diego parce que na ba kusiki selon ngai na ndenge TV5 monde directeur ya programme ya TV5 nenga komelenga na kiotika na tindela ye na email ya kusiki ya Karine Mokonzi ye moko nenga ebisinga bina tali na Congo na ba betsa kusiki o ngana moni oyo ngape na tie bango premier na deuxième baka mibale wana directeur ya programme ya TV5 monde abi ya liboso numéro 1 za faire regola numéro 2 za Karine Mokonzi ozo reprendre flow wana ye moko do ye moko komenga do yango na sol ba kabose te banani na biboye flow na biboye pardon nazo ke nanga omoni même ata kabose ngo tan comme moni wana zo akusika kabose so talango akoitaka ngo na ndombolino Karine Mokonzi akusiki na koti na chaîne na ye donc donc comparaison bena akusiki akabosa koti na ndombolino komona ke abanga ko koita peut-être na chaîne na biki e ko beta pe 53 vies akoita na ndombolino na minute eza na 1 mois eza na 89 000 vies Karine Mokonzi abeta kusika koti na chaîne na ye na chez Mokonzi officiel faire gola beta kusika akoti na chaîne na ye na minute eza na 1 million Karine Mokonzi na minute na 160 000 vies ozo reprendre tada beti akusika eza na ndombolino ya soki na ba 3000 so ba 4000 ozo nona futa bimisa jumo na Karine ya na 1300 so 1200 vies ozo reprendre sko nenga na lo babu flow na zo finga to na lo baka vérité parce que na nombre ba vie akusika eza deuxième après faire gola eza ya Karine Mokonzi pe na chaîne na ye kabo sa betsa kusika kweti na chaîne na été yo to bosani nani pa betsa kusika nani sinon étonné bato parce que ba otala c'est une chroniqueuse quand même a osé yango peut-être so benda bato pour mutu tout azaluka aïe ba la fille qu'est-ce qu'elle a fait en fait a osé mayembi bien parce que tant bato ba otala ba mona ke loko na biete ngana flo ko tala nango ko tuté za bien te mais tant ngana tano flo akusika ngo za bien yo petala ndoko otali no nde ba vie mata so so ezaki ke mutu aliboso atalaki amona ngo za bien te ba panza sango nani cameraman na biso omona bosa ko tukombo Jonathan kota nango ko tuteza bien te oso pona maintenant mutu atalinga na teno te flow eza bien flow potalo te Jonathan tali bien et keino donc c'est ça le temps bango batali pe bakusika bakabose ya batade ya banani donc mona ke ona lo merci na Karine parce que tala même akusika kabose wana c'est to bito compare omona ke zana mulili et un moulili de ce ton ekoi wana au monate mais tala akusiki ya faire gola tala akusiki même ya nde on a vu sona ni Diego tala même ya Karine Mokonzi ce ton ekoi olokoto moni mais tala ba akusiki même ya kabo sa betine be metala na nenga pe na ba qualité ba propre ezana ba norme wana te mais ya faire gola tali bobi yango o sana mbele tonini o tali pa akusiki ya Karine bobi sana o tali pa Diego boy clair ça va au mona ke ça donc c'est ça yango moni Karine Mokonzi ana deuxième position faire gola azana première position donc c'est ça pona o commenter mingi ate nga mingi o izaka ke bat bayoka ni akusika Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi mambo sali lobi na solina mama mbili ya belle na tuni na banzi bonjour maman na Nicolas na bimère Nicolas Mokonzi Nicolas na tinde mais yo tine lange lo nga monde ana tali ko tu na mela moi champagne papa OK mwana oko yemba makasi boy ko imiter na ngai pe yazo ko itaka ba virgule mama biloko moko biso tozangisaki siko ya okoitsa ya okoitsa abi na oyeba te nafuta Karine kombe na mama mutu kuto emi nzembo na yo fute sumbongo ndeni abite parce que ayembi yanga nzembo na me akoti na bavino abite mama la kisika bino ke lelo so bino bozate yende pe mutu a remplacer bino de yo ko pesa mbongo te wana mama mbili ya belle de sali pena mama mbili ya belle kitoko et sali bato belle kitoko yango nano bake félicitations à Karine Mokonzi kolanda te au gauche droite bato bayoka kusik ba yango un peu louche wana tuna ki on est bandeli tu pour ani bobi mission kaka ya Didier Bakundi ou milité après 2 jours bobi mission acoustique monter yaki un peu louche bato mon yango clair te te na sens ni il a après 2 mois 3 mois te Flore on a évité ce qui réponse na ngana peut-être bato botala ba mona ngo ki ça clarité na lobby boy Karine Mokonzi mukola beta acoustique nanenga système so ki acoustique libanga maître Didier za na kati de acoustique wana so yoki opena tina soko yoka maître Didier Mokonzi yaya na ozoko point donc so yoki yango pena oyoka do abim acoustique wana esilaki tout
donc avant maître Didier akufa OK bité ku ba serana ikoza maître azana na hôpital parce que malade soit que penata azana de acoustique silaki date wana le 13 so tel même na ba message na so ndé to ndo sola na Karine au moins que date wana ezalaki déjà va ku maître Didier pe Karine mo compte à travers sou ye mo to monde azana kin a to ndo travailler na ko bisete Karine mo compte ngalelo na matanga na yo filmer na ngayo te yebisa exemple ata nani musicien o boane mission bo sala ngolobi wala ngana c'est mais ko kuna akuma na équipe déjà ni mais so tali moko ben mission ni o Karine o sala to ba live yo yebi Karine sala ba live to mais azo sala live moko ayaki koloba makambo to sola ngope lelo ya kasi on so tali yango mono zo bakaba moko de maintenant za mutu ya za so azoli ya manguba vidéo mais aza toujours na pota yango moni moyen a manifester mingete parce que bat ba tenir ye carrière donc c'est ça na ngote ki oni na ndenge batu misuba lo agete soki ya sali maître Didier bandok en tout cas batu ba lo ba bongo ezaka pona statement parce que o ya kufiwa na flow biso to yeba ki valeur ya wana donc ngambe na ndeza boye na lo ba ki batu batika ko lobela wana e sala nga propreté o est important na minito batu ba yoka acoustique ya Karine Mokonzi o ya na deuxième position oya na deuxième position parce que batu so tellement na ba biema yana batu misu ba beta ki acoustique ba lati ba bilamba ba sela de ba nzembo mais yango moni Karine Mokonzi moni faire regola omoni bena ba acoustique lobi te ça va le propre pe bananga na botama même moi singa na bala nanu te na mona akanga liputa nenge Karine Mokonzi akangi de bananga na bota mwana mwasa liboso na mona akanga liputa kitoko bongo c'est Karine Mokonzi la baronne daki na moi salon habite kanga ivo po biso ba jeune fait la pas wana ezape problème te mais eloko ezaka important que abimis ko bien parce que batu misu ba ko edo flow mais osanti pena ke esimbi pete mais mutu muso ede o mona peke esimbi neti akarino ba idage esimbi nyoso pena do akusika na so bat ba so tali même ici o mona ke ba keni pena ba holo bati tu peux manger on ngamo ko lobi na bite na tumola na keni pena mutu nanga c'est papa na c'est le voice c'est nini akusika mona Nicolas Mokonzi naloba nini mwana mwasa batu mwana mama Charlotte ayembi kitoko ngakeni piana naloba nini mais il a félicité ça fait plaisir et ça nga plaisir parce que nebe ken biana on il va ya fingane kaka ko ya nani wana boy nani mais ayebisi nga pena abi aloba nini Karine mwana batu mama Charlotte ayembi bien mambutu bien donc c'est ça Nicolas nakata yo te lelo ko mona Karine ko sa la musique akoma chanteuse kokoma chanteuse na ko za la chroniqueuse et lelo ko ni penda yo ko linga ya sala na minute vine mobimba na jour oya na ko l'action mo ba image miso parce que na osala moi petit documentaire mo ya muke kaka ezapena muke ya Karine natsa moi ba parce que ba maloba miso kasi yangwana ba maloba miso oyo misalo Karine osala lelo et peut-être ba mamuto sola ne peut-être ngana ina ndako ba ebarati to na video mo to sala ne ya nelenga Congo aloba kete nzambe asalaka na ta oyo ya koki kosela pe na mutu oyo alingi oso reprendre donc c'est sans nzamba osela nga na ta oyo senga sela nga pe na ngai ndenge nzamba lingeli ngai donc Karine andolo wa biloko na bia un jour na kokoma na nga pe koyemba video eza nelenga ko mutu sa ngona limousine moko bu donc o Karine osala le pana nga loba ebi na oyo matima zo loba nani te wana ndo loba na télé réalité wana una télé réalité ka ndolo donc o Karine osala le flow et pana nga eza sikate donc conseil nga na opesa oui c'est lobama conseil nga na opesa Karine banzela ngonde yango lobama machala mwana nda yebisaka nani meche 30 omoni banzela ngo bavwe nzela ndi yango me banga kaka nzambe yango bavwe nzela yango la musique même oui parce que chronique elukela ye ba problème fort o senti que o Karine fingi boy o Karine zongi siko na musique yango wana banda na nzembo ya wasalaka o manji ya nani ya moto Jonathan Arafat alelo banda nzembo wana ti lelo Flor yo yebi o YouTuber vidéo nin o déjà Karine sala a fini sous mutu talobi mabe ya mutu donc mona kezati menam lisangu oyo ezeka o Karine fingi o Karine make o Karine na moni soko ba vrai nzelande lisangu ndepisa batu kosa ofinga te non ezani ezana ba entourage misusu o sentir que batu misuma musuba okoloba o sati pe ko fandi Flor kuna finga pena mama na ngai papa na ngai
ngape na lakise ngape na simba micro na ye babi azo finga soute parce que asu déjà bana oyo bazo régler ka déjà bato moni ye a se retirer azo déjà bana oyo soki yo meki na ye bango ba ba régler yango zo mona ya quoi aza suna temps ya finga te parce que il y a des gens déjà bazo régler déjà na part na ye. Moi je ne pense pas que Karina Zwaka groupe moko boy afin ça bango ke ngana finga mutu te bo fingela parce que so tale mission na biso ndenge to banina yo na ebite mutu nin ongana fingi déjà donc tanya nga ba kusika kabuse to salika critique osoko poso tadi ate akusika yo mo beso talo ma ite akusika kabuse mo mulileza ya Karine za clair mais na lobite ke kabuse za faux chanteur na fingite de na lobika ko otanga nga Diego na boy Diego te na nzimi na bia félicitations na Diego donc siko yebisa na nzimi te pena Karine ko sa groupe moko boy mutu mo ba finga boy je ne pense pas parce que nga moko flow na marié osoko prendre moi si na nga États-Unis belle-mère na États-Unis si ba mona nga pena boy yambinga to so l'émission sko ba mona ke nga na banda ko finga ni charge ni ngana les défenseurs ngam na ça les défenseurs ah yo la défenseur défenseur à Karine donc ngana za défenseur à Karine le défenseur de Karine Mokonzi le tozana pour na lobela toujours te ndako ba te Karine kotoli puta kanga mabe ngana ko ya no bite cause yo mona ki bien te ke so bandela kotala akanga ki ne bien donc c'est ça mais nazana te ke pona ko finga bon non parce que ya ngwana te succès te banani bozaka ini bozana ba groupe nani bokutana oui te to kutana ba conseil to kutana pena te parce que ba sala ngo ndenge ba misu ba osala te mutu na mutu ba ba osala ba ndenge na bango donc to linga peut-être ça ka eloko moko bino tout bo pesi idée bo sangani bo sala non si c'est quoi moni ngala lobango comment des chanteuse comment ba niveau moko be fo bino de bo sungai yo ngana lobelo mo eza très important parce que moni ngana lobango batu tout o balobela Karine a majorité na kin bafana na Karine te yo yebi flow to tsenga mikobo ngana banzo lobela Karine na kin te ngana travers na Karine elenga Congo to saline 3 ans tango ya longwe elenga Congo ke poto ngana bali na longwe na salina chaîne na ngai donc ebele balobela Karine ba yebi Karine na musika bana ba photo te ngana ko bimiselo photo ngana Karine na ndaku na ye na bimiselo photo ngana Karine na RTGA na bimiselo photo ngana Karine na moto to ke reportage oso reprend de na yebi Karine ba te bele ba lobela peut-être que a sali chaîne ba vie mata ba nine ma de ba to pena so otali net mutu lo roi leketu émission ni leketu ça la finga mutu pona Karine émission tali mutu lo roi nga émission na ça na finga mutu pona Karine ozo tali ba tu lo kwa ba madame Angelica mais ça na batu belé o balobela Karine yo yebi to kotanga ba kombote ezala ba misuso bazana kata les défenseurs ezala ba misuso ba na ba chai ezala ba misuso ba kumbata ba fanda na Karine te mais yo yebi ngana fanda na Karine na tambola na Karine na lia na Karine to me yo ko to yebi donc yo ko to yebi so eza uto lokwa sikate kini mais so bat ba sala bonga eza peut-être sentiment ya mutu eza sentiment ya mutu ngana ya kana lo ba vérité te eza boité eza ndebo donc c'est ça. Oui, merci beaucoup. Je suis avec Nicolas Mokonzi, toujours blessé, tout ça, juste comme ça là. Pour Nabino, je suis là, je suis impartial, ni pour ni contre. J'ai fait mon boulot, c'est la déontologie. Nazo blessé, je suis avec Nicolas Mokonzi, bien défenseur. Il est libre de parler. Ma question, ma réponse est Nicolas Mokonzi, n'a tout moi question. Tout le monde qui il y avait beaucoup de gens présentés qui ont condoléances à Karine Mokonzi. Il y avait aussi des gens c'est Kaki par rapport au net et Kendara libre de faire ce qu'elle veut. Karine là eza maintenant une consoeur Fifi Siwa, une consoeur a présenté qui a condoléances mais après Fifi a présenté ma condoléance et c'était donc il y a des problèmes. Il créé des problèmes, il y avait de charges, belé et puis moi-même hier dans mon vidéo Karine Mokonzi elle était en train de parler que non bon les questions ça beauté Fifi c'est une copine a présenté ma condoléance elle avait parlé je ne sais pas tant que défenseur il y a Karine Mokonzi Fifi a sali kaka et c'est un ça parce que a valait il y a beaucoup fait là. Il va faire pas couper là dès que tu bomana tu bomela pe mutu te ce moninga za na passe il faut quoi assister non assister qui peut-être même sur un téléphone ninga pendant qui sert na ye ma condoléance et trouva qui et créer qui problème Nicolas mon contact défenseur ya Karine Mokonzi est-ce que Fifi Siwa ça là qui m'a bé il fallait pas apprendre ma condoléance na Karine yo moni yango comment na batu nyonso to ba CPLité qu'est-ce que tu as dit parce que ça défenseur vous appelez enfant adoptif la famille Mokonzi
Non, Flore, moni marambo yo, na se rappeler jour mo tout ça interview na Koffi Olomide na Sam Kazadi. Wana seri na ane lenga Congo. Vera mbo binini. Bino ba chroniqueur, ba journaliste, botika komema biso na ba polémique OK. Oh Koffi alobai mabe a o Koffi afinga kinano parce que monde to zalabu. Ce bazu même ata JB ba pese mbeli to waze kwa to wera ke chuba muninga no mbela ku chuba mbela kufa mutu mota osalango de ça montre que ba guerre tout ça la gana ka ba guerre mon loya mais bino botika ka bino nde mutu bosali pe lo wana minute ko sane tku buma musala o ba papa na biso franco ba kufa batika bino te do bino bobe valeur na bango te ya omoni lelo bo linga bo bebisa musala wana maluba ya Koffi oso ko do cela veut dire na lo babo moni mutu o ya kufela nanu te akoyeba importance ya okufela te ngana kufela mama na âge ya 2 ans ozo ko so tali ti lelo boye na yebi mère na ngati do ata bimeni ngana nzela pe boye na yeba ete donc na kufela pe bayaya na kufela bande ofifisiwa na pese no bambote siwa stone parce que ngolo pe to sola na il faut tout beta na émission visiwa na pese vraiment bambote tant on présentaki ba mes condoléances na famille mon compte en tout cas atalaika pour na Karine mutu ana kufi yango na biba o ba oseka po ba yeba ki ete ngai yana na kenna tipe majune na kenna na video ba journaliste monsieur pas vie wana tant ba finga général Mokonzi nga Dieu m'attend parler na lo bango viana pena yebisa nga leki bino nyonso bwaka ba leki na ngai tika finga menju a comprendre bo finga na raté yo yebi Flore Karine mission nini o ya sala déjà ya TV afinga mama ya mutu to papa ya mutu so ezaki kubwakela mama bangala na okikonzima meke asali pena video nde to mona lelo mutu pena zolfinga bo mutu azofinga bo pe depuis yo yeba Karine émission nini Karine na sala déjà atanga même te omoni Flore wana azama ele to omoni Glory Olangi wana na linga kete metala batwana ezaba Glory Olangi ezaba nani bango pena na émission batanga akumba Karine mais Karine atanga akombo na bango te peso tali Karine Mokonzi na be mission internet soka yamba ba journaliste OK ndenge to yamba biso na biso so baze belé ba ko le ka sengité de peneze ka oyamba ni ba mission mais so tali ba mission sana bando yamba na bango kombo pena ba lo pena ke Karine Mokonzi mais Karine Mokonzi atanga komba batute donc ifisi watanga présenter bongo ayebi relation au bazalaki na ye na bazalaki na maître du Mokonzi yango ngo balidango toujours asali ke famille Mokonzi problème fallait pas famille Mokonzi wana ezana ba Karine ezana ba biso na kati ezana biso ezana ba ama Mokonzi ezana ba vieux nga ba Yannick Mokonzi tango a présenter bongo Karine so katala ke a présenter ka famille Mokonzi bon et cause ba zena relation na parce que ba tutu ba Karine déjà na fifiso bando solati mais Karine asala ngo capture azwango abwaki na page na ye Karine azwango abwaki na page a poster mais bazozo kandi na yebiso ke lo yo ka kozo reconnaître akusika Karine a bien émission ko to mona nde bazozo ba komela yo po nini yo ko lo babongo Flore ba nini oso bazozo ba komeli zana si sana o question bino moko ba tout déjà vous a rappelé na Karine déjà komela ya ko mirmira ki ngeselenga plaisir ngeselenga tala omona kino nako bon nako pelisa même moto na plateau o donc batu o ba lobela Karine o ba yebi Karine o pe Karine yokaka na kini o to leki 4 te na nene na bato aleka na TV to leki 4 te donc swenga Nicolas na 3e te na ko za 2e oso opon kola na gate so ba nini o soki boy soki te yo talaka pena kete Nicolas lobi nini parce que mutu muso pa lobela ne Karine mais Karine a considéra ka été oso aloba peut-être pour na chaîne na ba vie mata mais nga Nicolas so na aloba pena donc o senti pena ki en cœur ouvert pena aloba maloba o ezo wutanga na mutema oso reprendre donc c'est ça et ça que mutu a imagoni non ngata Karine stade bon ngamo na lubeti pena na chaîne na fifisiwa na zwi numéro na komele non c'est Nicolas Mokonzi bani tilelo ngana fifisiwa to solo la et c'est là déjà plaisir Karine a publié on pe fifisiwa asuki wana te Flore aleki sous une émission bayamba ke pa tonton Hervé na chaîne na abingana Karine to tikala kozwana ba problème te bete na chaîne na fifisiwa ozo siko pa nini te ka aswaki na nenga présenter ba mais aketi na émission asuki wana te aya nani ya Tony Koko kutwala moya ya na pesembo de tozana wana ayambi fifisiwa na Congo mokili
yoka nde fifi sio azoloba abi ngana bimisaka do mona pena ke mutu azoloba bien ya mutu swata na Karine ngo kake yende mutu azama be yende bo osoko do batika ba polémique kwa nini waneza soni na internet oyo ngana mambe bele même atana ninde ona biso mwasi azana na Grace Glory Olangi abelaka ba seri mobu Karine kenda kotala ye na hôpital akabela $100 nani nde ona biso Raisa Vambili asalaka accident mabe do bukanaka tokena otala na hôpital ya Matete image eza na elenga Congo Karine tsambongo $200 na enveloppe apesa ngam na tia esuki wana te kiani piana na opoeta eza ya ville kangam na ambassade ya Tunisie tofandana na bakiani piana Karine osombela bakiani piana bapirza tozolia do c'est la famille mwana Grace Tembo Karine bokola chez na palin metala lelo tinenga finga Karine tongo midi pokwa sko Karine ngoka za mabe flow atana nango yo na video nini oyo pe no izana ngoke Karine finga to ate nani obo non ngasu na fanda na mwana mwasi wana na yebie pe bagere bele ya Karine ezali ya mutema te mais ya bato bele ona ototanga bakomba ezali pe na ya kento te flow pe na ya komotambo na mutu ye mais Karine azali eloko wana te preuve netala ba télé réalité nde to ando sala omona pe na obimisa ba de champagne na ba émission kabela ba $20 ba $50 donc merci na Fifi Siwa à comprendre parce que pas autant kokufela Yaya grande sœur ne peut personne makufa na nzela ya Turquie donc à comprendre pas wana ya mona présenter ki ba me condoléances na et donc et ça la biso plaisir donc on est appelé loko komate mingi me Fifi Siwa yimoro na timite ke aro sala so émission alo bate ngana ko na lobaki pona maître d'idée et pona 40 je ne passe pas so tali ko to lobby Karine postaki. So beti papa Jacques. Merci Flo. Oui, merci beaucoup Nicolas Mokondi sama rival. Omona ke na finga na ngate Flo. Est-ce que ngana ofinga? Tolo baka vérité. Non, lo baka vérité. Ya mona ezali. Donc internet ezara bongo deso ba yeba ke bokenda la barando mo boye tant bo luka dabo bongisa yeba ke mambele ko bota neti Karine abota bana ebele azana bana ebele olelo bazo bundela epe. Donc ti bazo bundele wana peso ngo beli kamoko be bakope ko loba. Donc wana fuma fo ko sola ngo pena bokuta yana baka bokuta na bo sanga na bo solola. Nicolas to yeba yo bando bali mambo balu bango to Nicolas pe bana bala inane akenda rapporto te yango libala ngo basimbisa ka ine touche ça bisona non cameraman azwana alliance yango efandi alliance yango efandi nga ba ko kende yo kana kisasa ngo alliance yango efandi nga na musapi non naza Fleur yo yebi na niveau déjà ba mboka na biso na kini yo utsu ya palin omona daya ki moi jeune moko boy afuti ata mo loro na ata mo na ko pesa monta na TVT moi lelo mo ba ata moi 2 chambres salon na moi consomme bien moi mali le beta kaya to ka mingi te na ndenge déjà kini c'est que noko amona déjà moi 50 francs na ndenge na biso pona ba mboka miso na ngelo te mais na ndenge na biso to bike mbongo ya passe ozo ko film wa mutu mo poto abali donc umela to dendi mais yo déjà inane yango Nicolas Mokondi. Enfant adopté ya famille Mokondi. Et après oui na rafia nango parce que Karine a pesa makambo ya kapona bosani passeport. Fleur omoninga mko nazwa visa ya États-Unis. Nazwi visa ya États-Unis lelo. Après 2 jours bakangi mboka ba confiner biso. Dieu m'entend parler. Mko nazwa visa ya États-Unis. Et tu ospira na ozwa visa. Mko nazwa visa après 2 jours nazali sona ba 6 jours na landela bani pona kende. So ezali batu misusu mais basala ba crise yaka pona ata na suka na olaxo passeport na nga cameraman ozo image visa pene États-Unis ba betela nga pan après 2 jours ba confiner biso pas d'entrée ba enve matate kitate na yebi kende sa boso mambutu fandi kimia na ko tsa passeport ngai poto eza susu elokote moi sina nga za américain déjà na mwana na nga moko donc poto et l'oroté na okina nga poto non eza problème te na yebi soki nazwa ki visa. On se reprend. Nazwa ki visa. Les jours nazwa visa après 2 jours nango ba confiner mboka. Sona kene na mapna kene na ebite na nzeta kombo to na nzeta fufu to na ni. So ba bale ou melanga temba la moko. C'est l'oroté parce que moi sina nga changer nationalité na mwana na Amérique donc atana ke poto na 2020 te na 21 te suka na nga na peut-être na okufa na poto ba kunanga na poto na zonga kutu ate. De poto c'est l'oroté. Vient na nga Freddy Akimbe. Combien de bat baseka viona za caméraman na bato belé so batwana lelo bazab
bamisusu bato koso ake Dubai mazaki na Brazza ozo opon mais tozoloba na bato babala ozo opon net biso to déjà na basi kuna na opes dans lo bakana biso mais na tiete ke poto eza danger to eza paradis na lo bakena kana biso to na basi kuna bato baseka vient nga o Freda kimba ko mobetela mais afin akene mbala mo ba okuti baloba ekete nga na ke poto mamon njili na kitina na washisha de gold yeyo na mini twaza wapi de yo wana sana Grèce de komona ke so sisi na kokai tse balete ko seka kama ko beta lisola mabe ngando te parce que na dernière minute maswe zindaka so ninge koma Karine Mokonza kota ne poto na nzela ndamu so yo mutoganga ki yo wana na Grèce Karine kuta sala soki un mois kota poto mais yo déjà ba mois yango yo na bio za ba polémique te fo bo yango andisi mon bagay ça to ko ba lobika vérité mais ça la vérité Flo est-ce que on a lobby la vérité te asala ba émission nde on a biso gloire lang asala ba émission bike ngapoto na okenda ngona nzela ndambu te nganjili na kei batu bakenda ba poto na nenga bongo to ebeza keni piana eza ba Frank omoni donc c'est ça on s'en reprend donc c'est ça ba Frank Stemai ba Freddy Akimbe on s'en reprend donc poto Florata yo ke poto na nzela ya Butembo ata na nzela nini tango de show komi no merci ndeko na ngai eza facilité nzela wana po ba msupe bakenda pe ba Grèce bo beti pe 2 ans ozo konta te mutu bai na sima Flo bai na sima koti ngabe na sima la koti donc c'est ça to sekara mninga te ba msuto sala na TV photo za na moins peu limite nga eza pas somo na TV na finga papa ya mutu na finga mama ya mutu eza vraiment pas pour mutu na nuye moko bona ko finga ete bosko na ko matita niveau papa de to misamba moka be éducation to zo na parler. Oui, merci beaucoup. J'étais avec Nicolas Mukonzi. Nous sommes arrivés à la fin. Comme tu as commencé à émission Nabiso, émission qui est tellement bien, tellement élégante, tout blessé, moutouté. On a fait juste notre boulot. Merci à toi, Nicolas Mukonzi, pour l'invitation. Nabi qui a bien qui répondre en tout cas. Et ça nous a plaisir tout ça la cam ça là. Tu as rapporté blessé, mais tout le cas, tu as moi vérité par rapport à la news, par rapport à l'actualité, parce qu'ils ont boulot Nabiso, ils ont cop Nabiso. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Nabité, Nicolas Mukonzi, un petit conseil à ma fanatique. Surtout ya Karine Mokonzi bafano balingaka yo bato nyonso bayebi yo na sima Mokonzi bayeba na sima Afrika elenge puis nati sokopesa na elenge ya Congo et pas être simbelenga o na pesi mbote Glody Diasuka pe na copine na tanga na classement encore bonjour à toi Glody Diasuka. Nicolas Mokonzi conseil na ba journaliste oyo lelo bazo comprendre te o toujours batikali comme makambo ndenge ezalaki sima baotala vision ya lobité na ebité conseil nyokopesa bango et puis ba dédicace na poto clore. Oui, merci na yonga non remercie parce que émission kitoko on a lobaino déjà na bandeli na ba chaîne on a sali ya bato libanda on ça dit pena que mutu a reconnaître quand même que parce que moni biaso tele émission au sein na OK na nga pena na norme pena OK faut émission qui ndog o tuminga ite o tsenga mal à l'aise na plateau parce que na ndeko ko bana Flo mais yaka mutaba côté wana de mena epe notane msate ya nende boy ya ne mutaba côté de gauche droite en tout cas merci na yo soyi mambo Karine za mutaliboso luka ko ya mangai parce que so ya mingi alo ya mbi Karine Mokonzi parce que oyo yebima awa eza oto solina Karine Mokonzi ato finga te to lobaka vérité pour notala meaka ko finga te ngana chaîne ngana beta ba vidéo ba 100 000 vues na finga te image pe ya Karine te image moko boye kaka mamususu e beta pe 100 000 vues na pesi yo merci continuer au sala musalabu conseil pour ngana pesa na bandeko ba ya basi umi bali internet et cause à la vraiment parce que baza mikolo rando alelo ezo sala ngaka pasi et sala ngaka pasi parce que moni même malade oyo ya corona tangweye mutu na mutu fa tirer quand même leçon à côté boye parce que y en a bato ba kufi parce que so tali depuis déjà janvier to kota déjà mabe on a déjà que ba vidéo ba mitakala ba nini mitakala pa coroné de corona a tous un millionnaire milliardaire yebisa na minute oki wapi na ba veste na combien de bato ba veste ba kunzi bango combien de ba millionnaires oki ba kufi ba leli bango teke ndenge pene senga ki balela bango et puis ça biso maele bande onanga basi ba chroniqueur na ba chroniqueuse donc en tout cas to bongisa biso nyos to meke mpe ko bongisa ba guerre misus et vraiment na tinate parce que omoninga na satana ko douter que no yamba pena Flo bo o senti pe ke mutu azolo ba pe bien ya Karine sani na yo comprendre que ate
donc tozotala lobby parce que lobby peut-être toza na Fox ya aussi ma micro ote to koma pena ko fandi pena bo ta pe éducation bana te mwana nga o fasabwe o fasabwe o fa kendebo donc to changer ata moi muke vraiment to meke pe ko changer ba o afinga botika ko finga bo basala misala bien coup de chapeau na bango ba continuer toujours ko sa musala et ko sala bien donc wana pena moi conscient muke ba dédicace na ngai na pesi voilà ba dédicace na ngai na pesi vraiment na yemoko Karine Mokonzi la baronne maman Coca-Cola na sengi na batu ba ke na chez mon compte officiel ba s'abonner ba yoka acoustique ba partager parce que ba j'aime acoustique à Karine et l'équipe même ba nombre ba vie ba acoustique ba tumisus. Donc merci vraiment na pesi mbote na Orline ntenza mon partenaire je reste miang après trangaba na pesi mbote na Hervé Ekofo na pesi mbote na ya Tony Ocha ba biboni boni ba sangwa ya 2 millions ya Tony Ocha muto aswana kana régie des hôtels niveau ya Tony Ocha na pesi vraiment mbote to fa nsaka mambo ko sala bien na pesi mbote na madame nanga depuis États-Unis madame Osombia je te salue mon amour mon cœur I love you na pesi vraiment ba mbote na pesi mbote voilà Flau yo pesi mbote na pesi mbote na maman abotanga depuis Belgique maman Jackie Milongo na pesi mbote na maman Leki na maman Florence Milongo na Belgique pe kaka yepe na pesi mbote batu tu balinga Karine Mokonzi na batu tu balinga Nicolas en tout cas to ki na chez Mokonzi to yo kakusika na to partager et resala bien merci na yo moko pe Flo merci pe na cameraman na biso Jonathan Bunganya yepe na pesi mbote na bike mise au point pour wana ya musala na biso ngape na luta na nzelana do moni ki ba considérer mutu sozo considérer et loro zo sala zambe pe a memo likola mais sozo sala ngoka ke pon o sala ngoka ke na o sala ngoka anatanda obana pe ko za anatanda do ngalo na ka fier azana caméra lelo na yeli boso pe na mari musala o ebalisi ngai tala sko niveau ba journaliste ba dake belé na internet so ke ba boga mais moi si moi pénalité nga c'est pelka na muto Karine aboka na sima caméra merci na yo. Oui merci beaucoup, j'étais avec Nicolas Mokondi, merci à vous tous qui étaient branchés, merci na batonu sur balinga Fleur Makinisi, merci à mon papa super papa babi wana vraiment papa Bota Fleur Makinisi, papa Njadi Klein, ça je te salue aussi, pourquoi pas aussi à papa Flori Makinisi, babi boza ebele mboto na pesa on a respect élève du maître bien enfilé mon président, merci papa pour tout, merci pour comme ça a fait des disques mon ex, en tout cas je te salue aussi. Merci à Matonio Soubolinganga. Merci à mon équipe technique derrière la caméra. J'étais avec Jonathan Bongania, pourquoi pas aussi à Diego Milito, Sarah Tola. Vous êtes tellement nombreux. C'est bon qu'on toujours qu'on s'abonne. La Makinisi TV officielle, vous ne serez pas dessus. Merci à Landry Foutila Chamoun de Lenzamba Kaluka. Merci à Nathalie Lecofe Rouge. Merci à Mireille Wassa. Boza et belé bolinga Fleur Makinisi. Vous s'abonnez à la Makinisi TV officielle. Boza de cité. Rabino Mingi. Oui, retard l'émission, yo, mon commentaire, yo pour s'abonner, s'abonner aussi, yo cloche wana, et ça a un plaisir. Je vous aime bien. Fleur Makinisi Rabino Mingi, retrouvez-moi à la prochaine. Bye bye.